Amoureux, amoureuse d'Eco RDC, vous qui adorez vraiment savourer nos news au complet, toc toc, je suis Nora Kalonji Lawidjo. Merci de me recevoir dans vos maisons, dans vos bureaux, dans vos chambres, juste pour suivre cette très belle émission de ces beaux sites Eco RDC, autrement dit Eco DRC, de lui-même JTT Jean Thibault, Chiboaboua, mon papa, à qui j'ai dit en tout cas merci beaucoup de me faire confiance. Merci beaucoup à toute l'équipe de Eco RDC, en commençant par lui-même JTT Jean Thibault, Chiboaboua, Fanny Cataleya, Nora Kalonji Lawidjo, Verdict Yoka, Merlin Niwa. Voilà. Et aujourd'hui, je sais que vous vous posez déjà des questions. Elle va Lawidjo avec qui, mais laissez-moi vous dire qu'il s'agit toujours d'un artiste comédien. Voilà. C'est avec lui que nous allons vraiment Lawidjo, raison pour laquelle je vous demande de ne pas zapper sur son blague, vous ne serez pas déçus. Laissez-moi vous rappeler déjà que cet artiste a déjà fait sa télé-réalité et il est surpris. On l'a encore appelé. Ben, il se pose des questions. Ben, pourquoi je suis ici? Ah oui, ben, vraiment, la caméra, biso zalera vraiment bon, biso surprise, en qui a raté, to marchera toujours bon. Merci beaucoup à Aki Prince de Verbier, merci beaucoup. Nave Nanga Clémence Nguindou, merci beaucoup à Michel Lève. Voilà. Alors, notre invité se nomme Papa Joe, à qui je dis déjà bonjour Papa Joe. Bonjour Nora. Bonjour Papa Nanga. Calme, calme, calme. À mon 242 caca. Ah, de Rebi. De Nazang Namalobaloba. Ah, donc émission donc tout ça qui donc impact dans Ningamukete. Oh, nani kuna tuna onde ni bilan télé-réalité donc déjà c'est bon déjà yo de jo bandion. Avant que yo lo badon ngamo de na banda ndeko luka yo na yebisa yo. Celle qui est tant bengu to kutani donc émission donc éco de la RDC. Éco RDC. Impact dans Ningamukete. Et puis que na même si pris master moi que na mi kiltan que na mi kili. Ngam na autre na rapport en Chine. Tu as un contact après tu balelo à 18 ans contact avec la société grâce à Eco RDC yo que master benga abat ba ebi ayeba na miki le kuna robinyoy mvemba on a pile master donc arabe on a na landa rabino donc lequel ya mon frère et oui na sepeli na ndenga mukete pour mère na la miki ana Paris maman abotanga na pese ko bambote maman Christine Kindomba l'église Abima Bambote belé donc grâce à l'émission Eco RDC vous comprenez télé-réalité on a donc qui impact dans l'idéologie dans Nenga Mukete. Voilà, merci balobi reconnaissance ces arabes ils ont vraiment débrouillé. Alors na habité tous on moi si mam ke avant na yebiso pina so na bengilo nini parce que batu ba bengi biso na télé-réalité ça là qui ba bio fingi batu. Alors non prévenir déjà za émission faut singa ba internet na biso pardon parce que finga on se rappelle qu'on finga qui bon bato batala inga na émission même master langa pour aramta logique Robin Nuey Mvemba aramta logique ayi mon frère na sepel l'émission na yo maliboso na mon émission les artistes comédien akumisi baninga nga fingi mutute na kumisa inde baninga na fingita mutu mote ah ko sela ngoma makam et puis so na comme tango lo ibongo na mi ko raisonner ce que na finga ki côté nini et puis na finga ki nani ah yo beaucoup yo ko senga et puis je na comprendre yo ni on mutu problème Nora yo oza ko fait le mide ya ba journaliste o linga ba polémique biso na école blo wana zarate polémique zarate et puis ko fait le mide za polémique na mona na botem na nté asa na guerre déjà ah bio bébé autant au botama au moins la quoi de mon pas do sentir qu'il on va donc tandé yo ça Charlotte comprenez que nous sommes avec l'artiste alors donc voilà tout le monde vraiment faut te profiter voilà pourquoi tango tourna qui na fani to ebisi papa kutum taloba ki abi oh papa Jo abengi te to be abengi oh ma bengi te ni bo benga nan donc mon papa benga ko na téléphone ndengo pe okoti awa papa Jo to ko yeba d'abord papa Jo bilo di yo linga mingi kolia. Bon, avant de répondre à la question, non, il a précisé mon mot à Moukier. Pour nous dire, appel mot de 4 coups de fil moro na batapoto. Pour la personne qui numéro, babenga. Na bisa bon numéro langeza 00242 06 940 86 17. Ou un numéro à Braza. Suko yakin 00243 99 555 81 38. Dans 4 appels.
Fille wana chance ce qui est vonza hein ana pari abinanga papa Jo peut-être autre banako tala kala na raga na ba 7h na tongo to peut-être tongo ya raga ende yo na bingabi okenda wapi abepi eko RDC ba joli on ndenge nini vous comprendre mais na sepeli la mingi ba na télé réalité wana mais question tuningo dinga question nini c'est na sepela Loni yolinga o sepela mingi kolia bon nga normalement nazana ba nazana comment dirais-je nazana ndenge nazana ba ndenge na ngana nga kolela so nazana braza awa na liaka na style ya ba braza villois so nazana ki na liaka na style ya biso ba congolais RDC ba kinois donc awa so nazana awa na préfère kolia ba biloko oya awa ba biloko oya awa nini parce que na minute to sala to eza ba Brazzaville pe ba yeba ripa na bomba ozilo tangila bomba koma ba ripa na bango et puis on te papa comme ya oui sikoyo comment ba kolia ba lingara nini tala kaka bon ana ngolia mingi sunaza awa pondu ya awa bataka mwamba mais lakini totika toyebi pondu mwamba te Bolo bataka ngubo mbeso mais abataka mwamba na sepela kolia pondu abataka mwamba sepela kolia oyebi koko lakini babenga ngo fumbwa awa koko oyebi mwamba ti abenga ngo emboto sepela kolia koko emboto fumbwa mwamba awa sona Brazzaville benga ngo koko emboto bouillon eza koko bouillon pesa bataka mwamba te so koko emboto siko eza fumbwa bata mwamba yona sevela kolia mingi awa yango wana sus ba fumbwa na sevela kolia ngo soit na soso soit na viande mais na liango na beaucoup plus appétit sur na tongo mo nyama zamba ponga mo na lambara nga so na za 9 divorce na bas to bwana na bas ka pona ko lamba nga so na mwasi na bali mwasi na ndako mwasi avandi mwasi lambara na jonga na ko lamba moi ça fibika mo sababi papa partir à l'eau lamba c'est comme garayo dans ba divorce ça de ngana grand lambi de ba divorce na zara pour le maman lamba ba moi si nanda ko ibala moi ça lamba mais nga est-ce que pas nga ba so ngana lamba c'est quoi pas bilo kana so tangi mi balé bilo o rappeler ata ba ndeko na biso bilo na bango lisusu ni bando na biso awa non bande ko na biso ya o ba Hollande o oui Brazzaville banda mboka ba lié voilà parce que bien ndinga ki on appelle la préférence on ndinga la préférence donc si je comprends bien ndinga Brazza préférence na oka yango wana no ndinga Brazza na bi koko mboto wana na nyanya mazamba nanga kolia lisusu ngolo bi ngolo so batumba na makala basepela kolia mi ngolo bato bala makala ngolo ya sauce ya buyonga so ngolo batumbi na makala basepela kolia mi makoso botokisi makoso toki après batumbi su na makala basepela kolia lisusu dongo place moko na bilolo na épinard na makayabu na mbisi ya kauka donc soupe donc wana même wana ya suka na ba plan na tanglo dongo bilolo épinard bitokutu sorti bablo wana za riche dans tout mutango wana bablo ba vrai damage ko liango wana suka parce qu'on est lelo par exemple on a le bineti lelo biso to bi que non te biso to Brazza boye to alwa ba paya papa Jo papa biso bi olambela biso pinza ko lambela biso ngana lambela biso net ngaso na lambela bino so bolie bolingozo ngakinite botikala kaka bon et puis bolo chango zakala na kati zakala te za gu et puis bolo ba ozana mwasi mona nzoto yemda zo lamba o to mo zo lamba ngana lamba danger mais nga mama lamba te pour ba divorce ya mingi pour mama lamba ne na ko se pesa bino ko boza ba ndoko nga boti RDC boti kini boye na Brazzaville wa boko goûter pe biloko o ngana lera ado be ngo bilia o na lera awa na lamba pe bo goûter en tout cas bozo papa Jo
chaque semaine, tu vas nous dire. Voilà, plat où on a sepelé non marque. Donc, ça va plein de temps on a sepelé non marque. Ma préférence nanga. Mais les gamins koko mboto. De fumbo na mwamba na nyamazamba. Soko staff pe meni. Au moins maka mo to benga na ken kisala kindeki. Ah benga ngosiko ebweka boni. Donc ah mama na kwanga mongo to lia. Ebi kwanga to benga na kin ba kin 7 jours kwanga. Ah siko za mwana na benga ngo emvuba. Ah mama. Nora, au moins Kolia Keseni. Et puis elle embellit et Keseni. Deux fois. Oh, Nassan. Nanga. Mais qu'est-ce que le beau lambate? Ah, bon lelo. Qu'est-ce que lelo coup de mes siko? Lelo. Non, bon, le qu'il a ramassé vraiment. J'étais dans le qu'il a ramassé vraiment. Il y a un autre qui l'a ramassé. Nana besoin de soi. Quand on a un bol. Aki nango. Ok, non, on a qui ça. Donc on a lamba au lit ou même na qui ça. Oui, un bibi c'est quoi au sanini. Ah. Et au sanini. Personne n'a un bongo. Au moins un bongo, il a 10 000 francs CFA. Na qui ne sali $20. Biso pe le bout la chose à la table. Ah, si quoi yo. L'émission tout ça là qui a télé-réalité. Bege baoto tinda langa ko lo baté non tout ça code combien non c'est code c'est ça la moni mbongo la kasi pe letika muta code wana ka kabani njoke za elubu bon non za mbongo to kende na yo a to benga ngo mino benga na kisasa to benga na kisasa wenze a to benga zandu to ke zandu yo sombi ngana tikali yo elinga biloko wana to ça bongo ti ah, des fois, on a le biloko nga na lobby. Ma plat préféré nanga. Ah, bon. Merci. Voilà, chers internautes, je crois que nous sommes là juste pour vous satisfaire. Nous sommes là pour vous dissimuler des informations vraies et sûres. Je crois que Verdict Yoka, s'il est d'accord avec moi, Toko Kenepso Wendy Yoka, c'est bon? Donc, papa, Toko Kenepso là. Ah, Kendo Wendy. Papa. Oh, Nyamazamba. Oh, Nyamazamba, Tana Sombola, Antilope. Oh, Sombo. Ouais, Antilope. Voilà. Ouais, là combien? Ah, 500. Bon, on a trouvé la 2800 ah ouais. Ah. Pesa boro pour nous là. Pesa est pour nous là, faut pour nous là. Nous sommes hier ou la jamba. Et l'on va partir oh, c'est quoi antilope? On fait sur mon gars 500 antilope. Oui, Bimba, toi et Bimba. Oui, l'équipe va monter. On mega déjà. Oui, à Casino à Nyamazamba. On a fait moi des à la radio. On me regarde, on me oui. On a eu un antilope. Oui, l'équipe va voir. Photo ça là, n'a pas su. On parle en moi. Tapo. Ah oui, ça arrive déjà à 3500 qu'on a vu. Comme tu n'en as de rien, on a de. Oui, aussi les problèmes. Ah. On a bâti. Voilà. Ça 3500. Banque encore. Ça là, on a 4000. Voilà. On va bonus, on va pourcentage. Ah Dans les 4000, hein? Kaka papa, merci, hein? Bon, maman, de l'eau, on la cuisine. on a voté cabinet, nous voulons Ah ouais.
Obi, na ponelo. Ponela. Ngala ko ça funa ba ofuna te. Ponela. Ba ça funa bon bien. Oh, pesa bien. Va oh. Maman tape ça. C'est ça. On fait à 500, non? On Maman, ça va vous engager. Ça bien. Mama kwa kata mbota 5 et 316 de belete. Kwa kata mbota 316 de belete. Mais 400 et les qui est belé, faut son ma peine mbota 300 de copé. La bonne c'est mboto. Maman ko tanga bala mo ya 316. Jamu sika mo. Tela nga ngwe sika mo ndam bisala. Mama, oye, la mujer. La mujer. Oh, combien? Muévete, mamá, magambele que belle. Merci. Magambele que belle. Ripti, quoi, c'est une boucle. Pas chez l'équipe. Ah ouais. Autant que déjà. 100%. C'est à 400. Mais on a 100. 200. Ah, il peut être autant, il peut être mal. Bongo. Oh. Ah, maman passe l'équipe. Ah, Zandou, maman dans l'âme, maman. Ah, quoi ça rend bon. Maman, quoi ça rend bon. Naïe, oui, hein, Ndora. Naïe, oui. Maman, la passe. 10 000 ici, là-bas. Tu crois que tu avais mon nom? Il est comme un faut l'entendre à quoi on a. Là, c'est bon, il y a 100 francs. Maman, on a passé dans zone. Maman, on a passé dans zone. 10 000 est comme ça. RDC, c'était la ligne à Camille. Conception, y'a boss Jean Chibo Chihuahua. Bana Kinshasa, you know what it is. America, Europa, you better tune in. Catch that good news on time. We bump Molema, Fanny Gadaleya. We don't need no fake news. Daniel 4x4 de la presse congolaise verdict. Voilà, chers internautes, nous sommes déjà de retour au Wendy. Papa Joe Wendy, comment on est? Zando, wana Zando Wendy.
Voilà, tu utilisant de ya Wende. Alors, papa Joe, il m'a soumis bilonné parce qu'il m'a maîtrisé à terrain. Alors, il serait vraiment mieux. Il m'a expliqué, biso, toye, bango, vraiment, pe, pombala, si ma pète, n'a n'inga baki, n'a pas l'effort. N'a pas bango. Papa Joe, expliqué, biso, dans le détail un peu, bilo, non, ou son bel biso. Bon, Nasir, mais ça, il bino, n'a rolamba. Koko mboto donc fumbwa na mwamba koko mboto to benga na Brazzaville na minitio yango na lobaki na kepe na sombi koko yango yo oyo fumbwa mais ya Brazzaville siko benga yango koko ya kisasa fumbwa koko yango fumbwa but bayebi koko bayebi ya na seben ngoso mo defote oyo nyamazamba na yo sebi nyamazamba Nyamazamba ngo na sombi. Moni nyamazamba. Yango. Donc nyamo yo na koko oyo bala na danger. Nebisa bino mo basafu ezala pembeni, basafu ngo yo. Oyo poivron, oyo tu dara ba fumbwa, oyo tu ba fumbwa kaka maboki ba fumbwa. Oyo tomate mbuma, oyo poivron, oyo ciboule, oyo to benga na Kinshasa ndembi. Awa soko bindembi ba yebi yango te. Aba benga yango ciboule na français ciboule kaka. Oyo emboto yango emboto nde yango mwamba na Kisasa na Brazzaville emboto soko bina Brazzaville pesanga mwamba bayibi te babiki waza mutu ya Kisasa ayende koya moi onyope yango oto benga litungulu litungulu na mwa deki bango wana l'huile yango wana donc nazolamba siko ba plat préféré nanga ona liaka na Brazzaville awa donc koko emboto na nyamazamba bosani kwanga na kwanga na fufu bezaka nango danger na fufu na makemba pe menga na leka ngo na kwanga oyo babenga yango emvuba Brazzaville tu ayebi yango babenga yango emvuba yango bamona tifungwele mapa bamona eza makasa te na kwanga ya pembe epesa na makasa belete so ka deg makasa so eza ya pembe netika yo moko noro za pembe nde kwanga pesa pembe babenga yango emvuba. Voilà. Sikoyo na kota sikoyo na makusa. Pi bo mona na rolakisa bino ndenge balamba ngo malembe ti ekobela. Ba olambela ngate ngamo na olamba. Voilà. Verdict que yoka mise au point, j'espère que tu roules les capsules dans la cuisine. Papa bête la puissance d'un chaud parce que baby fumbe ou bien on pété mais faut y va pendenge ni olambela ngo ndinga ki kokko non faut na la sabatu ndenge ni balamba fumba oyo fumba ya braza na ya Kisasa elambeleza ndenge moko te faut ba parce que ndenge ni balamba fumba oyo o babengi kokko voilà d'accord yoka toi quand même tu déjà dans la cuisine comme ça tu évoluer quoi mais on a sur la télé na kasa yo comédie na nyosa hey bana nini yo inda we na bana nini apa ça réaction na bana de so bande que vite ya le bilo te bon eso bande koyo bandia azona nzungu nanga faut passer na nzungu pour ba mikorobi quoi c'est nzungu nanga ya propre Nasi nyamazamba. Ati mai. Tellement les nyamazamba ya nango propre za kitoko mais faut sokola kaka tala kaka. On sokola nyamazamba. Ko nyamazamba. Na silisi. Na tzu nyamazamba nanga. Bandi kozwa misuni nyamazamba nazotia na nzungu Quand sur la misfunia, ils ont moi propre sous ma reste. La santé n'a pas de prix. Mazamba, misuni. Misunya ya mazamba fais ça propre. Pour na boyo papa tu as la maille bloc oh ma belle banini te propre. Oh tout ya mazamba. Oui. On va faire un zoom.
Et Mbimba, on a Mbimba. Mbimba, bon, c'est quoi le problème, c'est quoi awa. Bon, oh, ça, il y a mon nez boy. Attends, on a besoin blanche, hein. Tu vas parler comme si on nez boy. Faut qu'on zigue mon amour. Faut qu'on zengue ngo. Faut qu'on zengue ngo. Qu'on zengue le cœur, je te mets qu'on zengue nya madamba. Faut qu'on cata ngo le susu. Po. Et ça c'est bien. Azande propre. Ah, nyamo aza propre po. Asokola tongo me dit pourquoi. Oh nyamazamba naza kozenga. Po botala. C'est à dire boza présent, c'est ben donc seulement aux bima suka. Bonne odeur. Faut kata nyama. Ata ul feri c'est que ndako mu konziboye. Akolia nyama mbimba boye, faut pas kata lango bima mo ebele. Ah, ya nyama mo ya munene. Bon, nyama tellement ebi misa sur le kitoko, ce mo ça nzima 7 mois, ce mo na ki sur la o ya bima mbala mo. Aya kolia ngo. Kata nyama. Kata nyama, moi partout au mois ba poel. To longola yango. Ba mexia ngango kuna. O mega wa isebene. Leke mon beso. Yango ya je bela libela, tant bazo kausango wana bazo itango, bazo bela mbala moko. Nde pesa bego zo mpena mungwa, olie pe mbala moko. Ah. Na si ko kata nyama zamba na tena nzungu moni aspect de petit mais costaud vimbi et vimbi mais sikoyo tango olamba boye ozu ba tomate hein tomate mbuma sina sokola ti na sokola sumba la mibale siko fo tomate ba ko tuta ko kata ngande na lamba ngo atuta tomate tena kataka kata tomate nanga ato tiki boye tango ebela e panzana kaka na kati boro ya danger ou même na paradis ba ange donc ba ofi ba misa Brazzaville c'est ba zawa na ka ekenge na bota la papa Joso betango bien et puis Brazzaville o ba yebi ba comprendre ba biga o tam taxi ça ta Brazza. Mais quand on moni ba yebi nga jana saka théâtre. Ah ba yebi ke bana mbango boy. Yo kabisa conception mo muke. Mo ko so ba Brazzaville zo ba otala te. Sikoyo. Boy pe ko la mo bouillon. Olie bala mo ndeza ya. Mais ko la na ba ina ko lamba na koko. Fana la monka na koko. Na kati tomate na tina nyama zamba. Sikoyo na ota mwamba. Po ebela nzela mo na misuli na tomate. Pour le cas ma casse les amwamba faut bel et bien pour solo nango wana moi pour l'exadiarité et mboto oui oh bino bo sala ndeli bo so sa nini no fumbwa boche ya fumbwa siko fumbwa oyo koko oyo ya bango ya Brazzaville oyo koko ezaka pete siko la mon place mon na misunité yo za apprécier ah d'accord donc différence ya fumbwa kini o eza pete ya kini fumbwa kini muso batokisaka mais ba aweza pete batokisaka ngote ba onde ba oye ba so possible to si so vérité n'est-ce pas le Brazzavillois c'est ça libana ba tala ba yebi ke o ya grand molambi donc JTT a un problème ayamba na yeba tu mais ayambi na grand molambi donc na kati nyama na te tomate na ota siko emboto ko babiki na kisasa mwamba nguba oyo yozo memaka muyibi na paradis zaka ne mwamba nguba oyo mwamba abisaka ife Jésus na ne lokote mwamba za tokolela ma para paradis yezo ayebisi muyibi lona ozana na mboka tata d'accord on pas qui na na mwamba tant muyiba ki na paradis grand muyibi ko yiba na batombo avie nzambe muyibi oyo yozo memana paradis yozo memana muyibi na paradis muyiba na ba komnyo ko yiba na bilamba Jésus oteka na Koweït awa na ozora mwamba tu fona longola mwamba nyoso
Mwamba elle est belé te mais faut mwamba. Donc ça je vais nous voir dans système ba makasa mais na mona tout à moi ba na sachet. Bon sikoyo en principe awa ba peki ça chasser na Brazzaville là. Ils ala ga makasa mais le quoi na sumaki mwamba za ya belé ngana boye ba tsela makasa pour ngeza les belé. Ayon ba tselinga. O ba benga ngo nyeo chasser na Brazzaville ba ngo nyeo. So maman na zana nyeo ai papa zina ko na kosomba pour peki ça. Chasser va bien à mon niao. Voilà. Ok. Koyo. La tie mwamba sili. Mwamba na nganya surtout na tie. Donc awa na lambi ndenge nini nazuka musuni. Nyama zamba na sombaki na tomate mboma na kati na mwamba emboto. Bon, sikoyo nazui sel mungwa quantité ya biloko nazui quantité ya mungwa na tie bon mungwa ekoka te sel de table za mwa mopandi pa moni mungwa za ekoka te bakisi mungwa mais le lope to comment lepe mungwa belé te pona ba tension ba AVC to comment otia mungwa mukio bani bon sikonde za boye eko ka passa za suscité esili nyama na tomate na mwamba ebela no nzela moko siko ba ciboule oyo na poivron na oignon bon soki bat ba yeba raté so olamba biloko o bateka ngono nzela moko te o bateka ngo après soki biloko elingi ebela po ça po biloko efe bela makasi te so ebeli makasi ba vitamine esilaka. Donc, ndembi oyo ciboule, poivron, oignon. Preuve net oliaka oignon mubesu. So tango tiango ebeli nzela mo na bibiloko et perdre ba vitamine nyonso. Pour perdre de vitamine T, il faut zela non o ebeli et comme prêt à robela, comme prêt à robela. Alors zuba oyo de dans la minute dans le militage nanga. Bon nga dans lamba selon nga et puis selon ndenge zalaka. Voilà. La minute on a ebe loko. Bon. Ndenge zaka boué. Omoni recette yo. So yo lambiango, mobala etala yo lambiango pa maman. Okotana mbale molongo ka pona plan oga. Ngana fidèle. Maman motana. Ba obanda kolanda ba ngomo oga pona plan oga. Siko na silisi. Donc na bo comprendre. Na te nyama zamba, na te tomate mbuma, na te emboto mwamba. Na te mama mukie. Mai ona te mukie, na te na moto po ele ebelisa mwamba, ebelisa na tomate, ebelisa na nyama. Na kangi. Sikoyo na ota nzungu na moto, nzungu etoka. Na pelisi moto na nga. Ya lukuta te biloko na ngai nyonso na yebisaki bino yango. Na te likolo moto etoka. Siko na kangi nazotala siko minute. Position. Sikoyo na sali déjà 10 minutes depuis biloko ekotaki na moto. Oh, faut la tasse pour l'épice oh na tika ki libanda. Moi déjà tomate elembi déjà. Moi m'a PC elembi. So na balusika la boye. Et je forme. Mais c'est quoi faut na balusa nzela moko na bepice o etika laki. Papa JTT, faut yeba za pembeni, faut yeba lewa lo lama kuna na Suisse. Oyo kape da kangi, ngape kuna na kin koko na koko. Oyo na ota ndembi, o bengi ciboule. Bakuta na baninga na tomate. Basangana, babeta featuring. Beta featuring ya JTT na Fanny na Yoka na Nora Papa Jonas na Mamisa Papa Jonas Ora Ciboule ndembi na ota. So olamba biloko faut épicer ça débélé peut ça ndeba baka pimbo voilà pimbo son donc lelo à partir de lelo to bien JTT pimbo
et puis ça solo kitoko. JTT Pimbo. Pimbo donc solo kitoko. La fin de bonne odeur. Là c'est JTT ça, nous on pas vendre dans la tête. Faut pas te là, faut pas te lia. Papa social. Papa social. Oh sikoyo poivre. Azokata. Oh, tout est bas, puisque il y a saisonnement. Pour loko et magitoko. So mbala si mabozo makaya bois. Na bimpiatu. Bimpiatu sur. Bona babilo, ba kombilo na ba kombo na wa bimpiatu mbinzo, yo kombo bimpiatu. Ah mbinzo. Ah mbinzo ti. Nange mena yemba sai kimpiatu. Sikoyo mbinzo. Oyo sikoyo itungulu. Oignon, rognon te mais oignon. Na si yo mozo mona ngamona zolambela ngai. Zambe na mona. Oh balambela ki ete ngamoko. Zokata sikoyo oignon. Foi panzana. Anzungu. Mani saison mais les belé hein. Amona. Voilà. Ba oignon toujours kata. Pour elenga biloko za refo ba saisonnement ezala. Ah yango be pesa ba vitamine. Au moins ko tomate mbumana ba piso na te ekota nzela moko te. Ba oyo kotisima. Oche tomate mbumata? Tomate mbumata qui déjà avant. Place moko na musuni, place moko na mwamba. Na tomate. Da na mboto, tomate ya. O bala moko na tomate ya linzanda, te sola moko na tomate ya linzanda BBC. Ba tu peux apparemment ba ngana bon souper ba tomate ya linzanda. Oignon c'est belé. Oignon qui fait les belé. Et c'est un oignon les belé. Oignon les belé. Pour que lengi nango. Faut oignon ils allaient belé. Mystique. Voilà. Tu oignon. Sili. Sikoyo faut pas que ça moi mai ndambo. Comme mai to tsaki wana ya ipo missionner lemba tomate lemba parce que on est de tie épices mususu. Et c'est faut pas que ça moi mai mususu ba kisama. OK. Mai yango na otoka oh mai ezali te na zu vert moko mai. Na bakisi. Après na zu siko l'huile. Faut à mesure hein, l'huile aux autres. C'est l'huile. Sikoyo nataki biloko nyonso mais na balu cité. Oui oui. Donc on a té ba saisonnement oya sika. Moi na balu sapé zate. Faut ebela nano. Tant que bela na balu simba moko. Donc so ozona ma biloko ngi masola bien, pimbo ya bien. Kotana no lutu, cuillère hein na biliate. Oui. Na ki to benga biloko. Ah na posa to benga bilia. Kotana na biliate. Oui. Voilà. Na etika na wana. Bela après. Voilà. Mbala sima olamba makayabu. Kipesima. Mbala sima olamba makayabu na bipieto. Mbala sima na makaku na pondu. Voilà. Ah trop likolo. Si autant on te autant ko minute oyo kangi, okita la minute na minute kozonga ah. Tabala mablo au calculer la minute oyo baka. Et c'est la combien de minutes, combien de minutes après ko yeba loko balamba ngo dans quelle minute voilà. Merci beaucoup. OK. Voilà, chers internautes, quand déjà on a toujours continué malembe et sûrement nous avançons déjà en tout cas. Ça fait vraiment plaisir. Il y a vraiment on a plus de 140. Il y a plus de 140. On sentir peu qu'il y a dans Brazzaville en tout cas. Merci beaucoup. On sentir vraiment que nous doit tous comment Kinshasa comme Brazzaville tous en tout cas merci beaucoup la fidélité Nabilo parce que déjà émission découverte na mona qui déjà belé déjà mais tout le monde on calé ça là bon vraiment bien alors le sous
et le bois Star avec Papa Joe, tu découvrir vraiment des balambara coco. Tu vois vraiment une très grande différence na biso. Parce que biso to bandara, tu toxarana au fumbo. Normalement, ce qui est biso to bandara ngondeni, au sombi fumbo na yo, au bandio pona. Au pogno poni, au long li banzete, au long li basalité, au chef fumbo na. Ce qui au meki na munoko, ce que ça ya boloto qui si dan. Mais ce que ça na boloto au chemba mo fumbo na moto, mais ah wasiko au chef fumbo na moto, asko système ngo ni c'est vraiment très différent. To bandi na bépice, to bandi na mwamba tomate, piment na yemo ka cheki déjà. Et puis attends à Monique non mwamba ne comme bela, a jusqu'à baxi ndembi, à baxi poivron. Puis ça là vraiment bien. Après à l'objet finalité zande coco fumbois. Donc j'aimerais vraiment que tous là vraiment attentifs, tous là vraiment enseignement. Papa Joko yana yo pour mes athées. Joko yana yo. Bon, na ina baxelo ka mukie. Tango sali oh définition na masuka. Oui. Na utasuko koko na ngai. Ne na tikaki on na sani awa. Na zi koko na ngai. Na ti awa. So fona tsango sko place moko na banjo pona mo atanda awa ezobela o uta na obotali o monde no toka na moni o sentir ouais na senti ah ya le la concert à BCBG na maison mère baso beta place moko ah on zo mona nzo toka o zo ka sauce o pimbo ah JTT yango koyo na komo ko na ngai komi ko tsa place moko pona siko ozolongola mwa bloga mike ya mabe mais de na sani mususu te ka sanyo comment on pona boete et quand on a place mo evana koko oba panzi ne ba batekela ouais ama bateka mo place mo bezaka te so yo sombi ba ndenge batela katila kango bona tokendaki zandu na yo mona itongo zo somba ezateke na tindaki mutu ngamoko na kizandu na yo na somba na misu na ozoka monde na zokakola kulo na kakola mingi te po za wana na zo na koti na zo na koti ba mère wana ba kimia tata poli na ye aye ne so na kemiki et puis on a mon bakati makasi so na kemiki ndele ba ye banga na kakola ba moni ba monde bakati ba voilà moni ba principe nde ba tumusu ba lambaka soki nzungu na ebeli azoya kokondenge za boye atemba na mona kati ah siko ngabino ya bololo ezalaka te ah koka bololo na Brazzaville koka bololo fumba bololo ezalaka te ya normal batokisa yango pete soko tokisa yango bebisi yango bon monsieur soit si cela mamoko boya si ça zuma mamoko atie mais ngai siko lokola ndenge na ngana linga fona pona na longa mabloka mike voilà d'accord voilà cher internaute siko ndenge na ke vanda boy nazo pona disco koko ok pas de problème nazo koko nanga na toke pona voilà toke pona voilà cher internaute toke pona koko voilà quand il m'a dit que le bac dans cette émission nous aide tout le monde ya royer ba recette parce que ngani na boy na winzi na sombe yanga derrière na mpanzi ndenge caméra te na sombe déjà yanga mais juste au cas que non papa du FC que non biloko la olambela ngo na kineza na ngo donc ba mbiso ba nyama o biloko no na bache na kineza na ngo somba na ngo kuna alors je crois que verdict yoka au katano mo kiaka quand ça repose juste un tout petit peu là le temps na miana ta mai to jupo ah jus nioso primoko oh coca ya mnene 500 bah 60 centilitres donc tellement que na linga coca à mort non mais la coca mais va pexer déjà coca mais non mais la coca primoko ba black primoko ngok primoko tout ça sur la ligne yoka black primus oh ils ont la peine kin a pesa primoko tout ça sur la ligne castel pesa li musique pesa li musique classe pesa li nyoso anezali Beaufort pesa li donc nyoso 500 francs vodka pesali mais vodka juste bisto dans la vodka té biso vodka na biso zamba moya ya mulengi wana ya ba moya ya ba détail wana za la raté donc nioso ezali 500 francs imaginez-vous un peu ça fait du waouh mais moi je prends que du jus 500 francs si on allait ce qu'on a 6 na mili savana nanga 500 francs suppose ah savana peka à 500 francs voilà Yoka, on se repose, on se retrouve tout juste après. Sikoyo, na zongi, pona balisa sikoyo, mwamba,
et sangana biloko nyonso na tiaki. On a côté cuillère na kata biloko après 40 minutes. Bébé d'abandon on l'a sali 40 minutes. Pourquoi 40 minutes? Moi me fait bien pour ça la va dégater. Bandi siko ko balusa. Tout le monde a déjà ba tomate c'est belaki, ba oignon, donc oignon c'est belaki. Siko za ko sanzara mwamba kaka. Mwamba siko yeba eza kilo tu eza pepele, so eza kilo makasa ko ba sa mwa mai. Soko maman léger. Soupe en haut, on a soupe. Et un normal. Et un normal. Et un normal. Notre gars a 5 minutes pour nous assurer ça. Notre gars a 5 minutes pour nous assurer ça. Coco. Mais moni et le bout n'a pas biloko na ngoyo et moi lourd. Tant on t'a mwamba tant on t'a coco awa fumbwa. Et simba na te fana ba sa moi mai sou mukie. Bozo mona soupe za moi lourd. Fais à moi léger mukie. Somo. Somo donc bateau baza pemen bazo ka pimbo ndenge solo zo bima moyen te somo yezo ya lelo e to kene paradis na bimana nzungu to ke lia mona paradis na mobutu na ba di secret na ba kinzenga somo tre so na ba sa moi mai nambu po ele bisa moi soupe ya lourd ya moi lourd fais à moi léger mukie. Moi, vers 4 vers à maille. Ici. Moi, comme moi léger. Et ça lit bien. Je suis comme kib nanga na tsakite. Kib ça dépend. Sur le on kibute, quand on kibute. Sur le on a ils sont obligés de donc ce qu'on a dit pour la seben qui on a 2 cubes seben qui bezara sur côté na biloko faut balusango jusqu'au sous peut-être comme un boumon quoi. Ce qu'on a minute yo le bout nga ebeli ndenge le ebeli na kangi réchaud au moins na kangi réchaud na juste que coco coco nga comment ça quantité on a olinga pour l'équipe belé faut ta quantité oyo olinga mais le cola Papa Joe alama comment ça c'est quoi coco na kata ilu coco oyo vimba ya ngo ya mbongo muke metal belé coco la te coco sili. Au moins, il y a quelque chose de la dessinée quand il y a quelque chose déjà. C'est ce qu'on coco. C'est le bout. Quelle infraction! Wow! Pagno raté. Coco. C'est le bout. Moi, pourquoi on a parlé ça maï?
c'est quand on a cette coco et mêlé sous maï ou ana le sous. Mais le roi c'est bela qui to basa sous maï té pour te repérer debout. Coco est mauvais. Non, non, pas je ça les yeux, je ne pas comment ça là. Oh bah, vous sont télémis, sont que ça ni quand vous que le ici là, vous faut te Coco, ngoyo. Na kati ya nzungu donc coco na lami coco na na nyama zamba place moko. Mon ami fini pendant donc c'est que nyama ebeli vraiment. Parce que papa John ndenge za siko boye, faut que ndenge ojo chef mbo, parce que faut combien de temps? Té, quand ndenge za bona ko kabula maman mu ali ah. Ndenge za na tebo déjà c'est belle donc makambo ya ka tuma kama nini té. Ebeli na mbala mo. Je ko ça biso. Ndenge za déjà bona c'est za coco boye. Fumbwa. Et c'est belli donc coco va bien la coco mboto na nyama zamba yango. Plan na ngisali 45 minutes. Mais monsieur balamba ngo moins de 45 minutes. Ça dépend ya eloko yo kolambela. Oui. Mokalo, bisaka oka. On est moins de 40 minutes. Parce que le ko ezanya nyama zamba il faut ebela penza na ba moi. Na sala ngo be umela ko na mwamba. Mwamba effet bela. Na si oza pemé nos ora ça fait une zone ah pimbo ça veut quoi ça on connaît mais bilo ka bela moyeba na saveur sikoyo la tche kokosi na biloko tout biloko ebele mais lokola eza moto fona zela ekoma malili bon nga moko na mekanono moi Soukra. Oh. Il y a les choses à deux tours. Voilà mes ressources pour deux fois. Oh, on a relié on a Siri pour un boxer, tout le polé. Pour il a un qui tout. Bon moni. C'est belli déjà. Et c'est ngoyo. C'est bella. Et c'est belli. Mais le coup les a moto. Là c'est pas moi mon finu comme que. Pour moto et c'est le comme malili. Après na okata kwanga bon. En attendant le wana longoli nini boye. Ndungu. Faut être ce que maya safu pembeni. Maya safu. Parce que on te donne un mvuba. Pour bien awa mvuba. Bon ça veut dire ça ça libana mboka ebi mvuba. Oui c'est le roi. On va aller la évidemment. Lakini yango ayo ka. O ba kata ngo boye te faut kata ngo siko boye. Bien ngo mvuba. Yango ni bateke la biso mo 50 francs. Voilà, yo yebi on. Allez qu'on a coupé. So ba kata ngo net eza boye, hein? Comment ngo mvuba. Mais so ba kata ngo siko boye. Boye on va bien nga nzenga. Voilà, comme siko nzenga. Bakati banzengi. Nzenga banzengi yango. Faut taper quoi la civilisation. Nzenga. Nzenga. Koko emboto na nyama zambe sebelaki. Etikali kaka. Nzenga na safu. Voilà. Safu déjà yango yo ebelaki déjà. Oh déjà. Ah déjà. Safu t'es propre. Ndoki banyi waya baka ko isenzenga. Chers internautes, je crois que comme je l'ai dit toujours que les bons moments est là, donc Erakolia, ils aura vraiment bon moment pour penser à ce que alors notre invité a eu ton aïe a Olambe la biso vraiment d'abord ton aïe a okende wendi bazobelele kuna wendi kuna papa jo yemo kutaloba kenda wendi kala et alors le susu a bien lambe la biso a sepelisa lisusu ba congolaise
na ba congolais ezala ya Kinshasa ezala ya Brazzaville ou bazala mboka mopaya kuna asepelisa biso. Alors papa Joe, je crois que tozongi na liloba qui est pas na yo. Hein? Moi résumé na biloko au sale biso et puis to banjolia. Bon, ngana pesi non merci na bino. Oui. Sans oublier yemoko JTT Pimbo. Pour na kota wenzekala. Na lamba kala na bosa na kutu me bozongi singa lisusu na guwana. Pe comment la mère a lambi ou les mères a lambi ou les le roi na koto pe na kipamba ya rolamba raté donc ça fait na otikin ça fait au moins un mois de minazawa mbali bosona kenesu winga mona lamba lisusu boye eza grâce na bino quoi mais na fait combien de temps au lamba déjà na lamba kala plus de 5 ans na lamba ressuscité lamba ressuscité ba tant na lamba parce que mutema ebeta est-ce que ekibonga to ekibonga te est-ce que ekibonga to ekibonga te menebi ba masa mi mabenga est-ce que olingaki omituna pe mais yo betomba moko otie mwamba otie ni obi babandaka daboye bon eza est-ce que na sens de eza expérience na fois on ezala ki mais tellement na lamba pe moi kala tala ndenge ezala mais à partir de l'onde sali boye ngama le wele susté ngama no mi la stote kuna ngama bebo ba belele ya musu ngo paye mo lo wa 1000 francs sonya bato paye à 2500 à comprendre mais félicitations na bino ba félicitations belé ba encouragement belé pour moi on bal fait ba rolamba et puis meilleur cuisinier dans le monde entier et biso mi balé ah tala mais na piste non maman na nga ba mbote place à Paris maman Christine Kindomba grâce na ye il me d'apprenait nga rolamba grâce na ye na yebi rolamba donc on a fier donc na fier nango na fier ya maman na nganda la sans rolamba et puis na rolamba la pondu na biso nora pondu na makaku d'abord on pondu babia ngo pondu kaku pondu na makaku pondu kaku ah marque ana na personne mbote sus na oncle na ngamoko na Londres Alfred de Belcanto papa na Beldor mobile Alpha auta mikilara na la saira ndenge la makama kaya sauter yes quoi on a banga biso na liango na bando sauter te na bité sauter on era style rara wani marque na pesi oncle mbote na oncle na Jacques Kasavubu qui balu ngimbi Kasavubu na Londres kuna yala sanga ko la mataba parce qu'on dit à la Gisanga, à Kosanga, n'est que découvrir que l'ambeli et que c'est niveau là. Ok. Je crois qu'on peut déjà manger, non? Bon appétit. Bon appétit. Il y a un bon appétit, invité na biso fani kata fa. Invité à la côté de ça résout na rolamba na benga yo. Mais le 5 ans après. Mais à roloba pe na sima. Ah ya commenter faut lire ngo pe na yeba ki allié biloko bientôt ra misunde kosi. Bon, ta faut mon naï. Et mon agent, non, abandonne l'été, mais ça abandonne l'IA. Bon appétit, en tout cas. Bon appétit, Nabino. Bon appétit, puis d'abord, bon appétit, Naro Damolé, Minzamba. Papa, il y a aucun andéga musica. Aimé Boto, Koliango, andéga musica. Samik, andéga musica. Johanna Koudimba, la femme sage, andéga musica. À qui France de Verdun, andéga musica. Bon appétit, Babaka. Merci pareillement. Bon appétit, c'est quoi? Aimé Boto. Bon appétit à vous prochainement. Tolia, franchement, Tolia kaka. Coco et Coco. Nanya Mazamba. Yango. Voilà. Coco et Mboto. Nanya Mazamba. Oh papa du Lambi. Yango. Bonga moko molambi. Na olia mingi tepo tant on lamba déjà wana parce que le côté ngai na mutu quoi. Appétit kimi. Bon appétit Nabino. Merci. La saluko lengi bakata kafu. Ndeko uskoza kwenda kwa. Benye mosulini kwa. Nzenga. Okola la saluko ba nzenga nzenga. Bon nzenga ni asi kokata no? Kokata voilà. Brazzaville tout azana poto nzenga. Kwa ngate nzenga. Ayebi Coco et Mboto. Fumbwa ya mwamba na Mazamba. Ah yo etoke na fête ba ko biso libana.
Hier, les gars, on s'est détenu. Yeah, on nous obéit aux occasions. Non, tu vas manga. Eh, chama raté. Papa, pas du à l'objet que non, on a été qui n'a pas ce qu'il y a, bisous n'a pas juni et zébé. C'est bizarre, toi qui deux fois, il y a toi qui les gars. Mais moi qui des fois. Tu as hier, Natie, Navi, Natie, yo te gars moko. Yo za une flamme. Pas de souka. Donc c'est comme si pas du bec et yaba Gaza punda na bilote. Na ba sa musulite no yo tan ngo kaza kwa. Oya ki na bol. Utambol na bol tina kwaza. Tina na ba se la paye. Utambol na bol tina kwaza. Bona ni. Bona. Yo me yo che tu no mi mon web. Yo che tu mon web. Voilà. Papa jite tazapi. Yeli ate. Etali yo. Besoin de me mesa no dia. Yeli ate. Nifa. Yanga za mkongo muluba. Ni ça fait bien. La semikolo lo lenge ba. Ça fait kitoko. Oh ba ko muloni. Papa Jo. Nzenga. Nzenga luketo. Nzenga ba nzenga ka ngasko na so nzenga ngombe na maboko. Bon, ce que vous comprenez, c'est que vous avez dit Imen. So ya kaboye ya katanga zo fina kwanga. Imenye. Donc zenga le cœur ya mo zo zenga boye voilà. Bon. Kolia et lobisara. J'aime même d'aller à Gaza Kanda. Somme de Zolia à Zaranesengo. Et puis tant que non ba kolia za mampala. Et mampala. Il peut ça bilobalo. So bilobalo ba na yo ko tsa lola. Ah. Ya olia. Bon appétit. Bon, avant que ça bon appétit, on a un appétit nanga. Mais merci quand même. Yoka. Yoka liya ate. Bon, quand c'est que va aller à ta solo. Je vais abonder pour aller à ma grâce. Comment on se servir hein? Nous le collègue na gêne du poulet, so zo fongola. Yo Yo. Ouais yo. Yo neo. Po do ba no da ko lo ba ngo biloko ba no sala ngo lelo. Bona lo ba bongo. Mungu le kite. Nga ko ngana ba tsende mungu. Voilà, nga suna na mabilia nanga akusa mungu ate. Mutu oye mungu amuni mungu za muke abakisi. Voilà. Ça faut le goût hein. Lenga ite. Alors ko la de benga mbisa mo moko. Mona de lo ça faut mbisa. na koloba te. Nga na koloba. Faut ba prendre le faut ba na tracteur. To dank bakainga basi. Voilà, chers internautes, je crois que tu lié vraiment. On a connu le passage dans la session. Alors, dans les canaux, parce que papa, nous avons conclu en déjà, dans le canal, on a invité dans la famille. Mais avant d'aller inviter dans la famille, il y a des fanatiques que non, on va toujours brancher sur les semblables, vous ne savez pas dessus. Donc, quand c'est ce qui plus de 142, on a ça là, toujours continuer toujours comme ça là. Na koyamba te lelo. Cyril Motema Tabu Fatou na Dallas, merci beaucoup na yo. Merci beaucoup. Na Darbi Kayoka mi point invité dans la famille à Koloba. Oui yaya. Kalonji. Fika. Na sambisi. Moni na sambisi. Ate pana. Téléphone na. Na sambisi te. O mukogole ntsafu. So sona bila lembo la sani, ba bafanya lokosa zo vendo la sani. So fona sala na ngabwe na ndenga par respect. Non ko talote. Par respect na sali bo pepo tanga te. Par respect. Na ba ka tifu za ka mpanzi. Na sali bongo nde pombe longeza ka mpanzi. Donc c'est que Nicole ba papa jo vanda na oza fait. Oza penda fin ma casse. Sur 10. Sur 10. 15. Fanny, est-ce que l'andenge au méga capable pour la tata andenge musique, tu seras aussi capable de l'ambaboué? Bon, et c'est nga faut que la vérité hein. Tu as des anombo kananga. Vérité pesa ambo kananga. Tu na bimba mo boy na okosa.
donc nayebi penza ndenge la même tellement monsieur Zaki Abino nga zena ka liboso machine ya ordinateur kuna na osaka musala ya Eco RDC na la ndai vraiment te mais du moins ce qui n'a bandeli sous kosenga papa Jo explication et ko sunga ngande na olamba ngo bien ah oui explication na état de conclure na oui alors c'est ngo pesa vraiment quelques personnes bote plutôt kabane tuna ah sambe Fanny pardon journal na wana za na ngote oh j'étais tabo ya ka oh j'étais tabo encore donc libanga moko moins 10 $. Dans le lobby. Mais comment c'est possible? Vous me faites cravacher. Vous me faites cravacher. Si koyo, ko cravacher, ko ça la tête papa cravacher. Que ça, libanga y a respect. Voilà, libanga y a respect, na respect à libosona no à mon boss Jean Chibo papa social, papa moko bien, babi JTT. Nzetambi la ba ko kate kokola. Wana ka libanga na moko y a mon boss. À l'équipe à boss bango tout. Donc on a confirmé parce que on a déjà Congo Kinshasa, Congo Brazza, donc c'est qu'à l'équipe à boss bango tout. Donc merci à mon papa JTT, Babi Yonde, hein. JTT, Jean Chiboa, Fanny Chiboa, au bout de celle mon client. Un grand merci à maman Babi, maman moko bien, Maboko Bank. Même quand on a bien Maboko Bank. Hein? Anto Mario Moté, mais la carte à Suisse. Maboko Bank Angélique, maman yo. Maboko Bank qui na papa Mundele straight. Maboko Bank qui va faire. Na moi c'est na mbal ba faire. Donc ba faire vraiment. Correct. Ande mo vendre pendant na ngwende na bino. Bobi Joana Koudimba la femme sage Joana. Umela nao Karine Okako ya ba Karine babi maman tanga so lobo aso seka okomona matama ko sala kwa keka mais on ka so loba babi susu mama Liliane umela fanda na ngwende na bazeko tina boka na ebete bazeko babi bazeko bo umela Jean Chibo ba okaka base na ye yoka base pourquoi pas à ma maman Brigitte Congo monter mais papa Willy Congo so na bina bosa na maman na maman wana yene bango j'étais dans le bas de caramba ce que c'est ton bois qui va tenir ce bateau bazanga te obi maman tengela biso ngo compagnie zanga te oche susu na Jackie qui laba mosa mwinda leki mo saka na elengi nzela minu lokwa porta boulevard à Lumumba Papa Joe, d'abord merci parce que tiga makamno bando sala eza pas maté parce que ozali na engagement dans un makamno belo bande ko sala mais au moins on dit invitation na biso. En tout cas non peso merci et surtout de ma part je te félicite pour na fumba et Coco. Voilà, je te félicite parce que assiette n'engage déjà est-ce que cas sauce non invité non mais on est yo mais là on a lutu pour système ma famille on a na kokamote d'accord système a mis on a na kokamote alors ils en a battu juste ba yo kutation na katikati notre Fanny Boalobi assista kité alors ce ko rebandeli lisusu biloko somba kina ndengo lambelaki et osala bien bandiko na biso ba esikoyo base wa idée merci pour na kolamba Koko mboto na nyamazamba esenga refo somba oza na nyamazamba oza na koko ba bengi fumbwa oza na oignon oza na tomate ya mbuma oza na poivre ciboule et puis ciboule ndembi donc esenga na biloko mingi te esenga na biloko mingi te ka biloko wana ka bani mais na si tokendaki zandu nayo to sali bacha toye na lambi au lieu sentir oyoki ndenge abana otuno soyoki ndenge donc et surtout que c'est pour la première fois voilà na yo qui en bien voilà na je peux ça mbote na Claudia Bakissa espace à London Belinda Kezi petit nanga fere ba manisa Alfredo Belcanto, Robinho Mvemba, maman nanga Christine, Kibalu Katsavu King, Adjan, la mère Eli. Donc, au moment où vous avez posé pour lancer la recette, on a disposé, après, pour répondre à l'invitation de Bino. Donc, la recette est belé, mais il faut que nous malembe.
Numéro de contact. Numéro de contact oyanga. Nazana numéro mibale. Soko bengi moko le kite, o essayer mususu donc. So le ngozanga o bengi na 00242 06 940 86 17 00242 06 940 86 17 ou bengi na numéro ya kin 00243 99 555 81 38 00243 99 555 81 38 donc deux numéros na personne so bengi moko le quitter au essayer mususu au kozanga WhatsApp. Au WhatsApp pesa tous les deux numéros on a WhatsApp pesa libani. Super. Voilà. C'est bon? Tenga super tenga terminus. OK, ata hollandais. Non, pardon, il y a mon issue na bina lobangote za mabe makasi. Faut pas ça merci, un grand merci à notre maman balobi maman sociale. Maman sociale, maman moko bien ndenge aza pembe, ndenge motima na episa pembe. Donc maman na moi ça na habité hein. Donc na habité ce pour na kota na eko banda kala na zaka wapi. Ko yani na eko en tout cas nyoso ça dans les bancs. En tout cas un grand merci à Mami Sacham. Babi Mami Sacham ma Chibwabwa ya Chibwabwa donc umela fanda na ngwende non. Chibwabwa ne za de faté. Est-ce vraiment vrai non? Merci beaucoup. Oui. Recette. Batu ba ki balie ba sepel mais mutu moko ali yango pesa na petite mamisa po amesana na mbalibusa mona amesana na koko emboto te mais na la recette moko muke souci na ngeza faut afiba misapi faut na beta recette moko muke alia a sentir Tata ko seke tu vene lubwa bikolo. ya Bikolo. te ngana mutu ba recette tout taka mutu ala mapondu na makaku pondu kaka. Voilà, chers internautes, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Si vous avez vraiment aimé, dites merci à celui qu'on appelle JTT Jean Chibo Abois, mon papa. Merci beaucoup à celui qu'on appelle Aki Prince de Verviers. Merci beaucoup à maman Anto Balobi Strats. Donc, stress Mamoko. Merci beaucoup à Jonathan, Sephora, Laurette Chibobabi, Bana Boss, Baza Boss. Donc voilà. Merci beaucoup na fidélité Nabino, ma suggestion Nabino, ma remarque, ma critique sont toujours les bienvenus parce que mon tout oyo andima conseil était ça muto akokanavi zaka kanza mais toi qui muto finga te a conseiller nga na yo kaka ma bende ko finga libanda na yesu bo moizate bisous bye.